Orchestre ezalaka tozalaka na orchestre d'ensemble et puis na ba chorale. OK. Donc chorale ezalaki nzamba pesa moi bandeko mosusu tosangana mo ba voix basala moi groupe moko moke ya bato oyo bayembaka mpona lokumu ya nkolo. Endroit approprié oyo naye koloba ke soit disant bayembi oyo babaka bazoyembela nzambe bakoma kosala bakoma kodéraper par rapport ya maloba nzambe parce que so tangi na Psaume chapitre 150 verset 1 tina 5 okomona eza koyebisa biso ba endroit approprié oyo bato bayi koyembela nzambe l'église. c'est église. OK. Donc esengeli boyembi na boyembi azala na église na ye local. Très bien. Est-ce que ça okumbemela nzambe pe est-ce que azosanzola nzambe eza na barité eza na pullman te eza na intercontinentalité eza na studio mama ngebi te mais eza na sanctuaire te eza na sanctuaire ya nkolo place moko te bibelobi ke moto ateya na koevangéliser pardon moto aza koteya na koyemba non koyemba ezalaka mpona kobenga présence ya nkolo ntango boza kosanzola nzambe nzambe azomonisa présence na ye na kati ya esika wana to koteya na koyemba eza biloko mbala ekeseni na bango bazobenga yango 6e ministère aussi ministère ezalaka te eza lokola moyembi moko mokili asalaka 13e apôtre boyebi yango te wana Koffi Olomide mais 13e apôtre eza diable 13e apôtre eza diable donc oyo bango mpe 6e ministère eza ministère ya satana ndekana nkolo ezalakoti tio bande ngasi namona bato bazotya boye bazobina boye bonganga na nzambe bonga babi eza epakolami mais eza kisanola kisanola bawera son Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makela. Voilà, to pesibino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde. C'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Lelo vraiment tozolo la thème moko eza très profond. Na zalinga moko te na zalina confrère nangai aza pembe nangai et évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Bonjour évangéliste Cédric Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola. Toza lelo vraiment chaud dans l'émission lelo. Voilà, merci évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Lelo toyambi les patriarches Vincent Makela ndeto ko partager na ye thème moko eza vraiment très utile, très important. Lelo tozo lobela kilelo. Donc thème ezali kilelo na bayembi o bazolo babazo yembela nzambe. O bayembela nzambe te mais o bango moko balobaka ke ba oyembela nzambe. Nde thème na biso ezali kilelo kati na ba musicien o balobaka bayembela nzambe. Netem oyo tolobaki to développer ngona le patriarche Vincent Makela a mieux placé pour nous partager na thème oyo. Bonjour le patriarche Vincent Makela. Bonjour Flamme d'Angola, bonjour évangéliste Cédric Makela l'homme valable nzamba pambola bino. Voilà, to bon sanité na caméra na frère na biso Josué Liwanda donc futur évangéliste nzambe apambola ye. Voilà, le patriarche Vincent Makela boni santé na yo. Ouais, santé za mo muke malamu na ngolo ya nzambe lokola apesi biso bo pema toza na bomoi tozo vivre to kufite
lokumu ezongepai na ye margo ebiki na komi na problème makasi ya misu nanga mpenza vision mpenza mobulu mais tozovivre na ngolo ya nzambe na bible lobiki na bacirconstance nyonso topesa lokumu amen nazokisi lokumu epai na ye parce que aza maître circonstance mpe ya temps nzambe azwa lokumu boni communauté ça marche très bien comme d'habitude ezomarche malamu bamembre bana nzambe bazorépondre massivement na barendez-vous ya bakilte oza na yango neti dimanche eyaki kilte mo mpena monene nzambe vraiment asalaki makambo ya kokamwa comme d'habitude bato bayebi o ndenge nzambe atizaka mosene na ye yesu abongani te aza kaka koutilize ngai ndenge asalaka ya nazokisi lokumu epai na ye vraiment église eza malamu voilà directement tozo dinda na émission na biso na mama na likambo na biso kilelo na bayembi o bazoloba bazoyembela nzambe pasteur Vincent Makela tolobi pesa biso nanu différence entre bakoriste na bato bazoyemba na orchestre pesa biso différence wana différence ya bakoriste na bato bazoyemba na orchestre oui ouais kala penda kala kana ba église na biso orchestre ezalaka te tozalaka na orchestre d'ensemble et puis na ba chorale ok donc chorale ezalaki nzambe apesa mwa bandeko mosusu tosangana bon bavoix basala mwa groupe moko moke ya bato oyo bayembaka mpona lokumu ya nkolo mais orchestre d'ensemble ezalaki biso nyonso na maboko na bambunda moto moko aleki liboso abandi koyembisa yawe na bibele mpe bino bozoyamba alors basystème wana esila lelo ekoma kaka même na bakorel mpe banobunga lelo ekoma kaka baorchestre do ekoma mpenaki lelo na kati ya bayembi yango wana omoni ememi mpe makambo mingi ya mabe ememi mpe mobulu ememi badérapage na kati ya mangomba oyo biso tokambaka journaliste. Okay. Merci beaucoup, Patriarche Vincent Makela, na intervention, na réponse au PC, vraiment ça kitoko. Pe na osenga suna bana na nzambe ba na narration Oliver TV, vraiment ba bo santé ba s'abonner vraiment au ça la bien. Pe ba partager rappel des émissions na biso. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela, toujours na sujet o ya lelo to kolobela. Na lingo même biso quel endroit approprié oyo to ko yembela nzambe. To ba musicien ba ko yembela nzambe, quel endroit approprié? Endroit approprié oyo na ekoloba ke soit disant bayembi o babanga bazoyembela nzambe bakoma kosala bakoma kodéraper par rapport ya maloba nzambe parce que so tangi na Psaume chapitre 150 verset 1 tina 5 okomona eza koyebisa biso ba endroit approprié oyo bato bayi koyembela nzambe beso bakebembela nzambe na kati ya sanctuaire na ye sanctuaire cela veut dire eza bisika oyo nzambe avanta kombo na ye est-ce que nzambe apona pona bato bayanga na kapona lokumu na ye c'est ça l'endroit approprié oyo bato bayi koyemba pona lokumu ya nzambe ezali penza au contraire no tomona kalelo soki bato batite me batanga Psaume passé flamme moko tanga na biso yango flamme d'Angola Psaume 150 autant le verset 1 tina 5 ekosala bongo malamu parce que ça mutuna oyo ndeko na yo atuni to répondre yango na ba verset biblique ole to bango na munoko boy tanga mususu bato akasake tuzokosa to répondre na ba verset biblique et ça bongo malamu Psaume 150 Psaume 150 bulimbisi bozela tozo OK lukango pena rapidement to kotanga na verset 1 kino na verset suka Psaume 150 oui verset 1 tina verset asuka oui natangi na kombo na Yesu Kristo. La Bible dit louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Oyoki ngolo voilà oui Bible bi boso pona ko gumba mela nzambe pona ko kumsa nzambe ezali boso wapi na sanctuaire na ye. OK Sanctuaire ezali liemo que approprié mais le ça bandi sanctuaire nzambe ezali l'église c'est ça église. OK donc sangeli moyembi na moyembi azala na église na ye local. Très bien. Est-ce que ça ogumba mela nzambe pe est-ce que azo sanzo la nzambe ezala ba barité ezala pullman te ezala intercontinentalité ezala studio mama ngebi te mais ça na sanctuaire te ezala sanctuaire ya nkolo
Au moins le qui le continue même na bayembi. On a robeta na stade. Oh non, donc baza ko landa mukili. Oui. Oh, bayemba ko landa mukili te. Baza ko sala selon. On ndenge nzambe alingi pe ndenge nzambe alobi. Toke susu. Tu continues. Louez-les dans l'étendue où éclate sa présence. Oyoki? Ok. Bon santo la ye. Na bisika oyo sika. Présence les ali. Est-ce que oyo ezako éclater na ebite so na lingala. Est-ce que oyo ebunzambe na ye. Ezotalisa mamakasi. Ezotalisa mamakasi. Ok. Mais bisika wana eza bisika oyo nzamba poni. Ok. Eza bisika oyo bato baza kogumba mela ye. Eza bisika oyo bato ko invoquer kombo na ye. Voilà, bisika oyo nzamba alingi bato bagumba mela ye. Toke. Ok, je continue. Louez-les pour ses hauts faits. Bokumisa ye pona makambo minene oyo ye azali kosala. Toke. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Bokumisa ye lolenge ya monene ya bunzambe na ye. Toke. Louez-les au son de la trompette. Bokumisa ye naba Kelelo. Kelelo eza trompette te. Trompette ezali ba biloko na peme on betaka po voilà. Toke. Ok, je continue. Louez-les avec les litres et la harpe. Bokumisa ye na biloko batangi awa na banzenze na biloko niso batanga awa. Toke. Louez-les avec la tambour et avec des danses. Bobe tambunda pona okumisa ye pe bobina. Toke. Louez-les avec les instruments, cordes et les chalumeaux. Beaucoup misé na ba guitare pe na biloko muso batangi tangi awa. Louez-les avec les cymbales. Toke. Sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Beaucoup misé na biloko nyonso oyo etaka makelele oyo bisaka baswa kitoko po nzambe aboye kokumisa ye na lolenge ya malamu. Toke. Verset dernier. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bato nyonso baza na pema bakumisa nzambe. Mais version intéressée biso makasi eza oyo ya liboso. Verset 1. Ok. Est-ce que oyo nzambe azolakisa? Est-ce que oyo makambo so oyo alobi na se bisika oyo esengeli esalamaka. Ok. Eza na sanctuaire na ye. Eza bisika mosusu te. Ok. Eza bisika nkolo avanti kombo na ye. Kombo nkolo evandaka na kati ya lingomba na ye. Evandaka na kati ya église. Esika oyo kombo nezotangama pe maloba na ye eza koteyama. Ok. Voilà l'homme valable réponse à la compensation. Papa Vincent, na oki no lobi na moni pe otangi vraiment au klexi biso na ba verset biblique. Mais Papa Vincent ko évangéliser pe même na loye mweza na nango. On louer terrain moko mone ti ba terrain triomphal. Oui, comme ça, on a une musique pour que nous puissions appelle le thème. Place pour te Bible lobi que moto te ana ko évangéliser. Pardon mutazo asa ko te ana ko yemba. Non. Ko yemba ezalaka pona ko benga présence ya nkolo. Tablo boza ko sanzo la nzambe, nzambe azomonisa présence na ye na kati ya esika wana. Donc côté ya na ko yemba eza biloko mbale keseni. Osomona? Oui. Côté à tout la ça a trois sortes. Toza na prédication, toza d'exhortation, et puis toza na enseignement. Ok. Osomona? Ok. Mais tandis que koyemba ezali bozali ko kumisa nzambe. Boza ko te ate me bozo kumisa nzambe. Bozo pesa lo kumu na ye take nzambe oyo azali tabo nene. Ndenge bato catholique balobaka. Ok. Osomona? Ok. Mutu mo tai kolobake na louer stade pona ko te bato na loyembo te. Mateya ezele ko mususu, loyembo pe ezele ko mususu. Yo mona Bible to mateya na loyembo bazali. Te ba adorara nzambe. So monango flamme non valable. Bon ça va version na Bible bato zotia na loyembo. Te exactement to ka bato ba koyemba eza mateya mi balé. Wana eza lolenge bato baza koloba. Mateya kotika na mateya, loyembo kotika na loyembo. Makatu bana koyemba, bako tsaba verset bitu na kati, ba koyemba ka Yeswe, mais ça mateya te. Alléluia. Mateya bazo zongo na kati ya parole
parole oyo ezali expiré ya nzambe eza mpona koédifie ezali mpona pamela eza mpe mpona kokorige. Ok. Voilà. Donc mateya ememaka mutu na repentance ememaka mutu mpo azala soki alingaki atengama soki na nzela mpe ememaka mutu azala affermi. Très bien. Ok. Loyembo ya pamba ekoaffermir mutu te. Ok. Voilà. Ok. Voilà nde naki kolo. Voilà, lentement, et c'est vraiment toujours dans les patriarches Vincent Makela. Voilà, toujours l'obélaki lelo, na ba yembi. O bazelo ba bazelo yembi la nzambe, nde toujours ba thème na biso ya lelo. Pasteur Vincent Makela, olobi awake, tout ce que tant na Bible, nzamba lobi na Psaume 150 verset 1. Alobi ba oyo bazo yembela ye esengi ba yembela ye na sanctuaire. Ouais. Sanctuaire ezali lié moko approprié, ça veut dire l'église. Oui. Siko est-ce que ba église nyonso e bongisami ba yembela nzambe na ba église wana? Oh mutuna kitoko. Ba église nyonso tout tende ze ba église ya nzambe. Ok, voilà. Il y a aussi des temples du diable des Ali. Ok. Ba temple ya Satan bazali. Pardon. Na okamu sabino mukolo na zoleka na jeep na ngapona ke l'église. Na komi na lingomba moko za quelque part na Kasavubu. No ki lingomba baza koyemba. Na ba micro, baza ko mbapela ba na instrument. Me bazo yembela anuka. Pe bat ba obina. Oui. Nzambe na biso anuka apesaka anuka mona. Nzambe na biso anuka kele tula bangoti. T'es pour anuka yo c'est que yo royer bango pour la connaissance makasi. Mais anuka on est allé Dieu de lumière et ça nzambe ya mwinda oyo za Yesu fasi ate. Et ça nzambe akela mukina masete akela mukina sete anuka za diable. OK, voilà. C'est l'esprit diabolique. Mais l'église soit bazo beta muziki soit disait lingomba nzambe mais bazo koyembela anuka. OK. Nebisi mwana ngai ya diacre po mtamaki mukolo ngo diacre bikolo na bana nga bazena kata mutu kaboyo. Basa koyembela nuka bazo sala ba séminaire na nuka na mboka na biso awa yo yebi yango séminaire pona ko kumba bela nuka bazo te ya nuka or koyembela nzambe kadi na solo eza na église ya solo oyo baza ko bela kombo Yesu Masiya na molimo pe na solo bibo solo ba keza na église mususu eza église ya mbindo na libebi Ba église bazotanga kombo na ngai basimikaka kombo na ngai mezali temple ya Satan elobi yango na Apocalypse. Oui. Epai Satan avandi yango na papa Flamme evoi Cédric. Lelo soki olingi opona pa akende kosambela il faut obondela nzambe apesa yo discernement mpona okende na église. Oui. eza teke bisika nyonso bazobeta miziki baza kobela kombo ya Yesu bazoteya kombo ya Yesu nde baza na nzambe te miso eza batemple ya Lucifer. Okay. Me basimi kaka kombo ya nkolo selo Apocalypse ndenge elobi nayebi esika ovandi osimi kombo na ngai me ezali tempelo ya diable tempelo ya milimu mabe tempelo ya muyini mosimi kaka kombo na ngai ezali donc moyembi ya solo kilelo kokota kati na ye te omona trobo akozala moto moko aza na discernement aza assidu avanda na lingomba azamta bikenda te bitambola te po azosala kaka nzambe ye azoyemba kaka mpona likumu ya nkolo azoyemba te mpo akoma vedete azoyemba teke mpona ateka balbom aza koyemba teke basena hit parade ya mokili ndenge namonaki hit parade batikoto ya mokili ya miziki ya populaire. Ba chanson populaire batikoto ya bunzambe o mikolo muta na top 20 Kingandi aza le premier deuxième za Kingandi wana ye pas sepeli wa sepeli ko Eza mabe te papa. eza mabe muta programme bato eza nzambe eza mutu te est-ce que biso to sala ka nzambe to ba yembela ka nzambe pona na batia bona na ba top 10 ya fight non. Évangile Cédric zena na pesa o maloba oloba pasteur Vincent ozaka na continuité ya maloba oyo zoloba est-ce que na mboka na biso ba yembi o bazaya ki lelo ba oyembela nzambe ya malamu bazali presque bon so bakota na kilelo presque
que boso Attends moi quoi ça te ya malam. te misusu pe bazali Kitanga bakombo na bango toyeba. yo ingaka tanga bakomba baselebe biso pona Tanga bakombo na Po bango na yo toyeba. ingaka tanga bakomba ba Po là na mwili le pasteur fait ça bangi. Pasteur fait ça a bangi ko tanga. yo to bangi singa Pour na biyo banga te. na se na tanga na ko répéter kaka te Donc on malamba rose à combien de pourcents? baki ko sala au moins 15%. Et bon 85. 85% sur bazana kilelo. Mais or que bible so peksa kilelo. Qui dit lelo. Ezo peksa ki jalelo teme. So bi ki jalelo ezalo kona. Muto mesala ko kumisa komisa batu. Ok. Ouais baba moté. OK. Eza ki jalelo teme eza kilelo. Kilelo. Mais toi tango na Bible. Tango na Romains chapitre 14 et chapitre 12 verset 1 à 2. Tango ngona. O mona ke même bible so peksa kilelo. Bible so peksa yango. Mais mingi yo batondi na l'église batondi na baza so za ko mbela nzambe baza na kata kilelo o mona meme kata bango ki bunzambe penza ezate yango so ko ba indépendant ba ko ba pasteur bango so ko ba so ki banani oh vraiment yembi il faut azana c'est il y a 5 ministères Bancadré. Oui. Et bon yemo ça ça pasteur. olobi Et bon c'est mo yemba ça pasteur à ta porte. David nzamba benga kaye azaki moyembi monene David atika ko comme prophète te atika la ko sala roi mais a risqué ko koma biska ba prophète abazala kate c'est très dangereux ma kapitozo monawa bango to bango ba pasteur parce que baza ba yembi ya soloté ba sa pour la gloire na bango moko tangela bisona Romains chapitre 12 verset 1 à 2 Natangi na komona Yesu Kristo. bande ko bozala daboyoka Je vous exhorte donc frères bande ko nazaliko lendi sabino par les compassions de Dieu na mawa ya nzambe à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, bopesa banzoto na bino lokola mbeka ya bomoi saint, agréable à Dieu. oyo kozala ya kimosantu mpe kozala malamu na miso ya nzambe Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. na ntina wana bobana kosambela na ntina ozoka Ok. donc soki mutu alobi oyo bible elobi awa akobanda kosambela na ntina mais oyo tozomona lelo oyo baza koyemba mpe bazosambela na ntina te mpo ayebana mpo azwaka basi mpo azwaka mibali tout ça banini tala kaka meme façon d'habillement na bango etambola elateli yoka batémoignage na bango eza mawa mingi kitana semble elobi nini Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. hein? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas Au siècle, au siècle présent. Et ça, il est Qu'il est l'eau. Bomi zalisa te. Pe bo zalate le kola bato. Ya lelo. Totaka ya ki lelo. Toke. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Oyoki. Kasi. Bo bongwana. Natina. Yako bakisa. Mayele. Mayele. Na molimo. Yoka. Afin que vous ne discerniez quelle est la volonté de Dieu. Natina te bo sosola. Nini ezali bokano ya nzambe. Ce qui est bon, agréable et parfait. Oyo ezali malamu. Pesa kitoko. Pesa ni bongo na bo. Na ntina. Na miso na nzambe. Ok. Est-ce que lelo bato baza na discernement? Lelo bato baza parfait? Lelo bato basepelisa nzambe? Azwemba kaka mpona ateka album. Azwemba kaka mpona akoma célèbre. Azwemba kaka mpona ayebana. Osomona teke bayembi mingi babongola mitema te. Mpe bavandaka na baeglise te. Yango moni mingi na bango basalisali baeglise na bango. Basalisali baministère na bango. Sixième ministère. Basobenga ngo 6e ministère. Au 6e ministère ezalaka te. Ezala kola moyembi moko mokili. Asalaka 13e apôtre. Boyebi yango te. Ah, on a confié l'homme. Mais 13e apôtre eza diable. 13e apôtre eza diable. Donc oyo bango mpe 6e ministère eza ministère ya satana. C'est le diable. C'est le diable. Ok. Basala ngo mpona nzambe te mpona lokumu na bango boko. Voilà
on a repris sa réponse. Merci beaucoup, Patriarche Vincent. Néo Clexi, biso, ok, na biso vraiment na ma verset biblique. Papa Vincent, la tobe par rapport à titre de l'émission, il y a qui l'élo dans les seigneurs, la musique. Mais tout le monde a kala, tout le monde a mouké dans kala. Na kala tobe qui ton nobe ta musique qui va louange, c'est qui va mbunda, ba kingongolo ba nini belé mais l'élo modernisation c'est la mi. Tout comme le clavier, tout comme le drum, tout comme le guitare, accompagnement, basse. Est-ce que ça m'a bien parce que ça prend dans le coup mouyanzami. On a pas mal. Et ça m'a bêté. Mais biloko oyo, yango côté si batosko na qui végétarien. Donc tout le temps à jouer bakasi akomi wera. Akomi wera, akomi jibe. Oui. Oh akomi le la bina filet. Pona kilelo. Maman nangai. Et ça na frère moko ayemba ka musique ya Nzambe. Mais babe ngakaye fali kati na kolo. Oui. Mais non boyebi yebi boyebi baba tongo ngene ba mambala mute. Na ça ko saluer le kunda sister. Bana ya Nzambe. On est basé dans les bancs. Kilelo te. Bakunda se baba na Nzambe. Na ba proposer ba musicien ba basé Nzambe. Na biteko proposer le ngai te. Na tanga. Na biteko ba proposer le ngai. Na parce que ba ngombote bakunda sister. Est-ce que bazali Nzambe ka bango moko apambola bango musupe sina pesa bambote mais bango penza attention na mbaka bonne émission na canal kin na zo santri bunzambe kati na bango et bon Nzambe apambola bona boko tangela nga bakombo abatu OK ba yo no ba question yo tangela nga te obi ndeko moko na pesa pe mbote ndeko Patricia Mayala Laetitia Mayala Laetitia Mayala na pesa yo mbote mingi. Je numéro benga ko to so na réussi la moi bien. Abi opisa ke kanda. Pardon? T'as le commentaire au monde. Abi présentateur opisa ka kanda. C'est Laetitia Mayala. Abi opisa ke kanda. C'est Laetitia Mayala. C'est na pesa yo kanda. Nzamba pambula yo. Benganga sola nanga. C'est ka bolimbi. Na pesa ke kanda na nini na yebite. Donc c'est que na posé aussi la question te benganga to sola après l'émission. OK. Donc nazolo babodatina ya kilelo. Ozomona lokola ba instrument koti. OK. Bamba kambe koti o monto azometa guitare. Azometa guitare basse. Azoka sa komi le fombo kati na kolo dans le Seigneur. Voilà temba mi paso tenga. To akomi vient na mona zoli ngambingi azometa na saiko kala. Oncle Bapius. Ando beta pe kito. Grand bassiste. Akomi Oncle Bapius, to akomi nguma lokito. Ozomona. Wana kitini ni pantalon. Akiti pantalon, azota ko dun. C'est côté li bango. Et ça bon moto. Voilà qui bon moto. Allez, wana sol sakasa comme flamme kapaya. Flamme kapaya pera ça. Yanga flamme yanga bien. Ça bongo ne moté ma yote. Flamme kapaya biete. Asa comme ne peut frère en Christ. Comme frère en Christ. Je salue à passer mutu nangai. Muto beti moi c'est ben église. Akasa manwa. Toi comme popo lipo. On présence c'est qui ta. Bazo molimo bazo kuya na mabele. Yako to comme komona. Bato comme na mutu washi dans le Seigneur. Est-ce que ça là? Et ça va danse traditionnelle. Et ça des cas na connaît ça. Qui beaucoup que koti. Tio bande ngasi la mona bato bazo chaboy. Bazo bina boy. Bonga na Nzambe bonga babeze pa kolami. Mais ça qui sanola. Qui sanola ouais ranson. Na ça monta zobi na badanse boy. Et ça quoi ça? Oh ma diaba dans le Seigneur. Au moins ça continue bango, on lobi que bon c'est conformé na c'est représenté. On le Romains 12 verset 1 à 2, bazo banini mabine uta na lolo. Bina na yendongo lingi muto opession zate. Bina David ni ne katanaki. C'est très katanaki. Pour la robine dans colo. Mais bande quoi ça abomination. Na passer à Gumba miazobina. Ba danse obscène contre l'église. On va blesser loketo. Na passer par le côté. Loketo. Est-ce que ba danse en ndege wana. Et ça digne. Est-ce que nzamba se plakana yango. Ba danse ya ba insanité. Ba danse obscène na kat église. Non, on me à partir de instrument yo. Et combien sont ma problème. Tant que na bambunda na biso na maboko ki bo santo zai kat na bato. Tant que ba instrument yé
kilelo ekoti eme bosoto eme badérapage c'est tozongela biso bambunda na biso tolongola yango pasteur te eza mpe mabe te na lobi mais bato ya lelo nde bazobongola mitema te par rapport ya bato oyo baza kosala nzambe na ntango wana biso bongola ye motema. Voilà to dédié émission oyo na pasteur Idi Amin azolanda ngai en direct pe na dédié émission oyo na prophète Condé de Paris, maman Bijou Condé de Paris, maman pasteur Bene Makela na dédié émission oyo na mona bière ma yatomo na Paris. Voilà pasteur Vincent na lobi conseil nini oyo riko s'adresser na bayembi o bakotisi bosoto na musique ya nzambe. Avant que na conseil ben instrument pe bande lote OK obitanga na bongo le motema nebaki les 4 messagers. OK ozoka ngai nazali nzela bomo oye kome me paina tata soko nani handi minga akoza bomo ya seko bamumbaya banani mais tala yembeli wana c'est ça na kati de tango yembeli wana na zongi vraiment na boyambi wana na authentique na yebaki ba na bita so comme na gokima ba Jimmy Sawaski orchestre sango malamu ya awa kaka le seigneur je ne manquerai de rien. Il me ferait poser dans des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers vers la justice à cause de son nom. Mais c'était terrible. Ozoka bunzambe vandi. OK. Ozoka nga banzambe seke bele na kotika mikumba nanga na maboko na Yesu. Na maboko na Yesu. Na maboko na Yesu. Na mitika mikumba nangai na maboko na Yesu na mitungisa Yesu te na mitungisa lisusu te na mitungisa lisusu te na mitungisa lisusu te na mitungisa lisusu osomona OK ozo sentir bunzambe evandi même tango ba couple buloba bayaki na bunzambe. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, hey. Parce que c'est la première fois de deuxième. Il y a une question tout dans la vraiment. Est-ce que vous êtes un musicien? musicien. Mais la question, tango yamba tuni. Nga pe na yemba. OK. Na yemba pe. OK. Au moins nzembo ebeta na ciel ouvert. C'est l'ouverture. Il y a un compositeur, il y a un composant. OK. Un grand compositeur. Nzambe lokona nasali na ndekote yawe nkolo suganga ngamna ko nasala. OK, mais batu bazolanda ba oyoka. Nazo soke ngamna sala nzembo wana. OK. Ozoganga? Yawe na Biblia nzambe nanga. Nzambe na Biblia nzambe nanga Yawe. Yawe na Biblia nzambe. Kolo Yawe nzambe na Biblia nzambe nanga. Ko nzambe na Abraham nzambe nanga o. Nzambe na Petelo nzambe nanga Yawe. Okochoka ngono begizi msute? Pasteur fait ça tout dans nini? Nini? Korali bikoro bakenda wapi? Korali bikoro. Ngana zambo kamera mote no weba degeli. Qu'est-ce que nous avons en actualité à tout moment peut-être? Na actualité na bangote. Oyebi kote bakenda te. Te. OK. Na bi kote bakenda te so tuningai Pierre aza wapi? Na so pas azali. So tuningai Paul akenda wapi? No so directement kenda lolo. Et bon bango na ebi so na bangote. Na epeto so koma wapi? So basuka wapi? Na je sais pas. Donc, on ne peut pas me salaki. Nous sentir bunzambe et vandi. Mais le lot, on appelle donc
musuni et du place ne sika ya molimo. Voilà. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela a expliqué biso bien en plus au cause si biso sous na mozino ya bonzambe na banzembo wana papa Vincent Makela par rapport à Kilelo nakala toyebi ke ba frère ba musicien kala otengi kombo na bando beta ba concert gratuit pour ba bayoka ba adorer nzambe mais lelo comment ba paf comment couple ça $50 singleton $100 ndenge moko na ba kofi est-ce que pasteur Vincent loko no côté mais la monter la piscine les abunzambe te to na piscine ko beta na libanda piscine po to so na ba caleçon na ba kangamba na ba bikini est-ce que on peut s'enjambe le coup on peut s'enjambe le coup il y a classe Bible le binabison na piscine 150 verset 1 ba beta na ba piscine to na libanda pinis ya piscine to na spend de Martin to na spend du peuple non. Ok. Babeta na sanctuaire yankolo. Basanzo na nzambe na sanctuaire na ye. Biska mususu te. Bible le peut c'est déjà réponse. Parce que sa musique elle dépend c'est bon ouais, au son ba instrument ko ba musicien on a fait au foot arabango ce que ba ozambo ndeni so ba petit concert. Bana ba foot arabango. Bango président foot ba musicien na bango so ba petit concert. Ba président banane. Ba président ba orchestre wana. Est-ce que nzambe akito son orchestre? Nzambe mtaba to son orchestre. Bon ba foot arabango ko ba foot ba choriste. Hein? Ba foot ba musicien. Oyo ba yembaka na ba instrument banane. E bon ba choriste. Paul na nini ba futa ba moto Jericho yana bi que dérapage comme ko salama c'est pas bien l'endroit approprié ba ki o santo la nzambe ba ko yembela kaye ba ko kumba bela kaye c'est dans l'église baza ko yemba pour la présence nzambe na kati église présence nzambe réune église voilà ba toi ça va concentrer Pona ko kumba belankolo, pona ko sale la nzambe, c'est dans l'église, en de l'église, est-ce que c'est alité? Pasteur Vincent, question mon retour na yo na lobi, pourquoi ba yembi ceux qui baza ko adorer nzambe na église, ceux qui a ramate ko ki ba bimi libanda. On appelle ça adoration te. Na lomba la mi adoration ça ko yemba te. Adoration zali eta ya mutoyo eta dama mutoyo ezala pire na miso nzambe yenda za kwa adore nzambe ko yembe za kwa adore te yala dike babu la bitema te parce que bata ki végétarien OK ba imbi musuba lexa batata na ba mama oui ba yembe nzambe oui ba ko tala bakisi ba ko tala ba loge force ya section na bango za sexe soka zo coucher na basi nde ya zo yebana différence antena bato libana ndenge moko na soit déjà baimbe ya mokili do bazan ndenge moko eloko changer wana te kala nde baimbe azalaki avant de l'église aza koyemba vraiment komona ke aza discipliné aza kosala mokano ya nzambe mais ya lelo te omete boso bango ba pasteur Bako indépendant. Alingita ça la contrôler, alingita ça la Azana Simamoto. Oui. Le rôle ça yebani a comme vedette. Comme on sait que sango. Alinga ça la qui végétarien na ye, asa la combo na ye. Mais c'est l'anzambete. Voilà. Merci beaucoup pasteur Vincent, qui est vraiment presque na souka émission mais qui sera mukié. On a passé à Vincent, les musiciens on a né au lobby, on a un sponsor, on a sponsorisé Bango, à tabayer en église mais à sponsoriser Bango, moi ma compagnie n'a biso et sponsoriser mon bête, et ça vraiment conseil mon bête quelque part, ils ont ma bête. Biso ba nzambe, mutu a sponsoriser absolument Jésus. Sima et ça la bateau ba yebi nzambe. Biso tozo ton église. On m'a dit dimanche. Alléluia. Dimanche ozalaki. Zali présent. Na salaki appel. Na iba na nzambe muto ko ton église oyo. Mutalibanda te. Biso moko. Na sali appel. Ou biso maki combien? Combien ça monte te? Bon mais belé bimaki. Oui. Tomi dans 4 mois to si église wana. Pena ko la appel. Et pas bana nzambe mususu o balandaka ngai bazali banda ba papa Edi ba maman Nancy ba frère Lievin ba Saoula ba Yantes Espérance ba
Bajobo Bolibanda, Jonathan Mandila, Saint Amouri, Basebele. Moi, Nangaï, Esther, ma belle de Diamant Noir, Sylvie Kigalou, les États-Unis, Serge Moyouma, Grâce, les États-Unis, Frère Cédric Ndoïnayo, les États-Unis. Voilà. Basebele. International, Patrick. Patrick Kamanda. Donc, on a passé ma contribution à Bino pour Totonga Lingo. On a s'appelle pas Banana Nzambe. Basel Myriam. Na Belgique. Voilà. Donc Nzambe a sa la grâce. Basel Balbin, Basel Sunda, Banana Nzambe veut de béré comme ça na poto. Ba on peut faire ça la moi kaka pour Totonga Lingo yankolo to suksa yango. Pour sponsor à liboso et ça la Jésus. Yami balé ezali Banana Nzambe auto sangana bango. Mais ceux qui ont aussi par exemple brasserie brassicole Moroboui. Yo ozobeta soit à concert. Ozobeta pour le coup mon coloté. Oui. Mais bakamati combo ya côté le côté. Oui. Bakamati combo ya bière boko. Sikre boko. Ba bambia ngoli kolona yo. Wala sikoyo. Ozobeta pour le coup moi Jésus. Tozobeta pona lukumu ya masanga sukola batili kolonal. Lukumu ya masanga. Pour on va pesi ombongo. Bible que ni ne peut servir des maîtres. Donc bon on a bango sombi yo. Et sombu nzambe kati na yo. Makozo tanga kombo ya Yesu, mais ça la publicité directement. Yelo moroboui. Et ça qui to côté. Et ça va la monter. Ya mwana église, faut ça la ba moyen. Bana nzambo ba pambolami, bo soutenir ka œuvre ya nzambe. Poto que de liboso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Vincent Makela, la dernière question pour nous clôturer. Tout le monde réaction au Yolobi, vraiment, est-ce que Pasteur Vincent Makela aurait pu soutenir les musiciens et les babés dans le stade des martyrs, les babés dans l'église, ils ont approprié? Oui, voilà ça va. Voilà ça va. D'abord, ça qui moi, n'a mimi Tomadou dans la France. Non, bah, n'a frère Yava. Là, ça va. Là, ça n'a pas de belé. Mais au bon sens, aux opérations au Tonganda, quoi. D'accord, Ndako Nzambe, pardon, Ndako Nzambe. Oui, dans ce Tonganda église. Au bon sens, nous montrons qu'on passe un projet, mais pour la pasteur Vincent Mayato Moazolanda. Ah, ce que ça m'a Nzambe. A-t-il sope moi quelque chose? A-t-il Pierre Naye pour na Totonga Lingomba Yankolo? Et ça m'a bêté. Et c'est ce que tous yangana, faut s'appeler du toko s'appeler madame. Au somona. Donc bah c'est belé, net c'est Patricia na Angleterre. Anita. Voilà. C'est Arlette. C'est voilà l'Angleterre. Nous avons pas mon bango. Michel Diabonda. N'Allemagne. Maman Véro. Voilà. Donc, il y a des questions, il faut égliser ça là-bas moyen. OK. Netingai soki Banana Nzambe, oba kumsaka Nzambe l'église o ngana zo kamba. Ba yembeli Nzambe, ba beti pona lukumu yankolo. Passer flamme, ngana pesa bango chaque culte. Na pesa bango ni. Azora ba transport na mona mbongo ya olia. Voilà. Osomona, na soango na mukilité, na zoka na lisungyo ba Nzambe ba so pesa. OK. Omona na kabulu bongo ba transport. Na sukambula, ba zokata mwa loso. Moi nini, il faut église et ça n'a pas moyen. Bato ba pekisaka bato, bozo pe sabaka na l'église, bon ça va pasteur, banini, makamoto sala ka soto naxio et ça rapema. Il faut église ça n'a pas moyen. Pour bato ba envier mukilité. Toi envier makamba libanda te. Ngai na sana bande ko mususu. On a zaka bango en charge. Bana basi. Na futra bango napesa boba mbongo tanso kolia ya kosomba po moi melo kosongolo po basonga na mukilité basali nazoka nini ya deux mamans no futa bango banda ba maman ya mikolo. Voilà, il faut que les gens ba moyen muta ko pekisa yo ko songa basali ya Nzambe te ko songa ba pasteur te azandoki azantichrist atazo pesa ba 1000 versets Antichrist. Il faut église ça n'a pas moyen. Comme il a souka pesa programme l'église pour nous clôturer.
Toi, on a un programme de mon côté, toi, on a un programme qui a culte. Sauf, moi, il y a mai awa. Dans cette activité, moi, na 3e semaine, il y a moi. Ton côté, il y a Ngaï, Sephora, Makel, Ajat. Dans cette activité, moi, et comme ça, la maçon, comme Pembeni, tu as annoncé qu'à la chaîne, il y a Silver TV. Ok, ça, là, moi, synthèse, il y a thème autolobé, qui est l'eau. Synthèse, c'est Bandeko Kilelo, na Bunzambe, Zalakate. Tokolo Pemba, la Sima Kilelo, na Kati, même à Basali, Anzan. Ok, Kilelo et Sali. Ok. Donc, Bokangama na Yesu, Bino Bayembi, Bozonga Zonga na l'église. Bino Tobo Tomboka, Bozonga Zonga na ba communauté na Bino. Sinon, te Bokeneli Felo. Moyembi aza ministre te. Moyembi aza na se. Ya Bokonzanzambe, mais na nzela ya 5 ministères. Na zongeli yango. Moyembi, aose na Nzambe, na se. Ya Bokonzanzambe, ya 5 ministères. Oyo Nzambe apesa ba ministre na ye. Bombi bambi bino bokomba ministre. Bokomba pasteur, ba évangéliste, banini Nzambe benga bino na appel wana te. Mukolo moko te na mona na Bible, moyembi moka komi apôtre na mona ngote. Na mona ngote. Bozonga zonga, soki te. Boko regretter, pe mo bozo bimisa ya koyemba, mais bozo salango en 20 sans que Nzambe afuta bino. Voilà, évangéliste Cédric clôturé au PC dédicace pour notre clôturer. Ah, merci beaucoup na Patrice Vincent Makela. Na la son na émission na la loi na koti na cour. Na oza vraiment na zo rababilo et oza vraiment bibliothèque auteur ozo rababilo. Merci pasteur Vincent Makela na connaissance za nango. Nzambe vraiment ba kiselo le sus. Merci. Merci beaucoup na ba na Nzambe nyo surtout bazalaki na sima ba. Mais na ngina pesa chéri na mbote. Oui oui. Na pesi Makibe mbote mingi eska motema na ngela laka mama ya bande belé Nzamba pambola ye na pesi pe chéri na ngaleki. Ser kapi. Ya zali leki mwasi na ngai mwasa pembe. Nzamba pambola ye kapi. Nzamba pambola ye. Napesi bokilo na ngai mbote mingi napesi bana nga nyonso Sephora Makela, Yamai Makela, Belvé Makela, Plamedi Makela, Précieuse Makela et puis na Delis Makela ba mbote belé famille na ngai Makela mobimba napesi no mbote na bana nga nyonso bazana kata ndaku Nzamba pambola bango et surtout muto a masanga mingi eta na sipa mikono zongeli ba physique makasi ba physique corporelle ndenge Nzamba lobi na zongeli yango Nzamba pambola ye mwana ngai Caleb Nzamba bena pambola ye Nzamba zane longo na bana nyonso ba kata ndaku kola pambola ba. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makela wana tokomi vraiment presque na suka ngana pesi kaka libota ya Vallée de Bereka mobimba mbote communauté ya Vallée de Bereka mobimba o baza partout mukili mobimba na pesi bino mbote boza toujours na ser makolo ya musali ya Nzambe le Patriarche Vincent Makela to mona loboko ya Nzambe. Merci beaucoup na bande olo surtout bazoki libaku ya kolanda émission oyo bande tina suka Nzambe ya basali ya Nzambe amona bino. Vraiment merci beaucoup na bande konyo surtout ba soutenir rapé Silver TV on va partager l'émission oyo ba emaka oyo basala ba commentaire surtout c'est Laetitia Mayala continue toujours na musala na Nzamba pambola yo pe numéro ngwana so na besoin benga pasteur Vincent Royambaye. Merci beaucoup na pesa mbote pa ya nani bolim sangam na katiote et pas Sœur Margot na France Nzamba pambola ye sans oublier grand prêtre Mangobo. Mangobo, grand prêtre Mangobo, na mwasi na yo, na famille Mombakuna na Hollande. Nzamba pambola bino, sans oublier Iguet Simao. Alléluia. Ok, voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission à Bissou Yamukonalelo. Et ça va depuis Belé, Boluka Angai, Bobengangai, plus 243 89 65 50 578. C'est mon numéro, il y a WhatsApp. Plus 243 89 65 50 578. Voilà. Na micro ezala qui pasteur Flamme d'Angola, na confrère naie évangéliste Cédric Makela l'homme valable, to yambaki le patriarche Vincent Makela, na caméra tozala qui na Josué Liwanda Bron,
grâce na yende bozota landa ba image impeccable oyo na pesi mbote na JC Tumba nzamba pambola yo. Je salue mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Miradi, le bébé de Papa Flamme. Na pesi mbote na Joëla Chite, Joëla Flajo, que Dieu te bénisse. Na pesi mbote na Fabrice Kimpala, héritier Kasongo, honorable Papi Foy Blaise Ta Sangana Charles. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye.